Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. On a fait Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana ici. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. Tolobi tuko na Fimbuna Fimbu. Biso na bino, toko peta na gata makofi. To peta na gata makofi. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Alda! Ken Piana! Ken Piana! Ken Piana! Nathalie Makope! Amanda! Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé, numéro 1 en Afrique en phytothérapie, spécialiste dans le traitement naturel sans opération de maladies telles que myome, kyste, fibrome, hernie, prostate, hémorroïdes. Vous rêvez d'avoir de longs cheveux, des barbes, de poils et des favoris. Pas de soucis pour vos problèmes de règles douloureuses, obésité, vergetures, tampons, boutons, gros ventre, carie dentaire, mauvaise haleine, blanchissement des dents. Ne vous inquiétez plus. L'anti-tabac, l'anti-alcool, anti-drogue. Plus de panique pour vos problèmes intimes. Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé a un miracle pour l'élargissement et le grossissement de la verge et pour le grossissement de sein ainsi que de fesses. Retrouvez-nous sur Rond-Point Victoire, Marché de la Liberté, Kita, référence Maison Bongo, commune de Ngaba, Cité Verte. À Brazzaville, nous sommes sur Texaco, Latiémé, Makelekele, 089 86 27 692 081 99 91 102 05 360 82 26 et 04 487 51 15. Docteur Hakim Alobi, maladie nyonso ebikaka sauf la vieillesse et la mort. Voilà, très heureuse de vous retrouver encore sur Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana Pito Palea. C'est Laura Chou, Mawete, bébé de la presse congolaise. En tout cas, le bito là, naba obazoli là, tout c'est la peine naba obaosepe là. Donc, paix à son âme déjà, la femme a pépé calé, ou tu côté kabiso, donc ils ont circulé on a ba page, ils ont un peu batba, on a ba statut déjà. Et on a binon, Laura Chou, nous a vraiment indifférente té photo lobela na nous liwa wana et après comme les lo Fimbuna Fimbu ça site to pesa makambu, et ça site to pesa ba actualité, ça que so Fimbuna Fimbu sali be kuna ba sali analyse comme kuna ba keba tangi Ken Piana banjo finga oui c'est bien bon tout cela on kanyo so ana Ken Piana déjà mais avant je dis bonjour à Formule Souka Papu le roi la carte limitée bilanga ya héros hein, Pauline Lumumba en tout cas un commercial à toi ya Kokwa Rafat Makizembe Angel Moussad la méga star Makizembe BBC Dumbi ya Dudumbi sans oublier Prudence Ilunga le tisseur lengo ya Totonami Rambo Mayaya ya Karine Mutuna Lyon la choco frappante Ken Piana bonjour Boni. Bonjour Laura Chou. Mbote na ba bonne na biso ya Fimbuna Fimbu donc nga za na bien. Voilà Ken Piana bien alors Ken Piana to ba non actualité oyo e utuko il kambo utuko zwa biso susu ya fait pépé calé moi ce ne soit utochika biso Ken Piana to lo boko ça na ba souvenir oyo garder na moi maman wana peut-être. Ouais ba souvenir eza moi ebelé parce que to sala na epé ba émission jour ça asangisaka ba mama veuve basi ya ba artiste o ba kufa. Moi ça peut pas aller pas zalaka nanga zalaka journaliste o ayaka ko sala vraiment image nazwaka bango ba interview baso ba lokuli moi si ya nani
ya vie na biso Madilu wazalaka leki ya nani ya sans souci nazoka bango bazalaka presque belé RCS ya sombela bango basoso babiloko belé mais souvenir ya suka ezalaka avant kende Turquie ezalaki avant ba fêter soki 40e année ya Pepe Kale ya liwa na ye mère atindaka pena bato alobino bato ya poto bazobenga ye asala émission na ken bato baya lukanga tina parler mais na komaki déjà prêt ya okende Turquie totikalaka osala émission yango te lelo koyoka sango ya mère na biso vraiment akufi esalanga vraiment pasi makasi. Et ça passe ma case alors qu'un peu un mot d'encouragement la famille peut-être famille naie ou bah après parce que tu famille tu peux un mot d'encouragement des non liwa eza passage obligé eza nzela mutu nyonso na osenga na famille bazala mutema munene parce que lelo batikali pena ba vrai orphelin pour bakufela déjà papa bakufeli pe maman donc eza vraiment perte munene moni RPP kala kei maman datikala ki peut-être ko gérer bana peut-être lelo maman pa kei donc na osenga bango bazala ba mitema munene kaka voilà bazaroma mitema munene en tout cas toza de cœur na bino par équipe na biso mon film en tout cas toza de cœur na bino to souhaiter bino vraiment bah to bika vraiment ba sincère condoléances en tout cas on est de cœur déjà Ken Piana tozonga skona likam o etali o eza actualité film lelo tozo mona batu bazo sala be mission bazo critiquer to ko selisana no dossier ya mwasi Pepe Kale parce que lelo to ko loba vient à biso Pepe Kale azalaki artiste musicien ya munene ya mboko Congo ba musicien ebele ba interprétaka vient à biso même na ba album na bango to mona rapé na ba concert pe au sentir que non batu ba yemba rapé ba nzemba Pepe Kale ozo comprendre vient à biso kufa déjà kala moi je pense soki maman kufaki na maman Pepe Kale peut-être azalaki peut-être alingaka zo matanga wana en charge. Lelo comme Pepe Kale azalaka lisusu te mwasi na ye akufi tokosenga ba artiste musicien nyonso tu ya Congo basala quelque chose basala geste soit tokosenga na bandeko na biso o bakozala ba organisateur ya matanga wana ya mwasi ya Pepe Kale po lelo soki bokipe matanga ya mwasi ya Pepe Kale ote ekoleka bien te parce que mobali ne azalaka lisusu te osoka pa mobali na kufa kala dan muta bimisa bambongo ya okunda ye bien akozala te yango nazo senga na bandeko na biso oyo bakozwa organisation ya matanga basalela biso ne fiske compte bancaire moko parce que soki tosengi ba musicien peut-être ba musicien bakopesa te basalela biso compte bancaire moko biso nyonso ba congolais ya partout totia ne fiske $1 Laura Chou na yebi pourquoi na oloba bongo totia ne fiske $1 oya kufi aza mwasi ya musicien munene Pepe Kale ya mpani ya éléphant ya musique africain mwasi na ye akolela maboete mwasi na ye ako ebembe mwasi na ye koleka neti ebembe ya n'importe qui te aza mwasi ya musicien ya munene tokendaka ville tokotaka boulevard tomonaka guitare moko ya munene batia wana place bakunda Pepe Kale tokosenga vraiment na bandeko na biso ba congolais tosala quelque chose pona mama na biso o akufi parce que lelo soki tolobi tosala quelque chose te peut-être famille bakokoka te bozomona ndenge parce que maman azalaki lisusu ko vivre na vie moko te ya bourgeoisie depuis mobile na ya kufa donc nazo senga vraiment eza idée na obligé batute bandeko na biso vraiment o bakosimba organisation ya matanga basunga biso bafongola compte base compte wana tous les congolais partout soki to tiene fiske $1 ekobimisa mbongo ebele oye ko permettre bango basala organisation ya matanga wana très bien parce que toyebi na biso bolingo ba artiste zalaka bazana bango vivant boy ndenge Pepe Kale kufa wana chaka kongo kolemba kokende cotisation kozala ya pasi osama ba donc na osenga vraiment na obligé na ngate soki peza idée mabe batu vraiment balimbisa ngai soki eza vraiment idée ya mabe bolimbisa nga men pona ngai namonaki idée o tokosala
yango wana tole la mère na biso avec honneur na bi que Fisto ça y pe ba ko pesa ye pe charge peut-être ya matanga oh parce que ça c'est azala sérieux na mona ça y pourquoi natangi komba ça c'est azali comédien oyo a sacrifié à moi 10 francs na yazwaka chaque fin de l'année a bengi saka ba mama vevi wana lelo soki moi ça pepe kala kufi soki Fisto ça y a rozwa matango en charge en tout cas ndeko na ngai Fisto ça y nzoku alembaka minu na yete Fisto ça y nzoku alembaka minu na yete osungaka batu na moma ya pasi mama o tindenga kufi akena ba souvenir na yo ya bien parce que yo zalai ko bengisa ba mama veve ezali kanisi oyo artiste musicien mosusu atikala kozwa te na mboko voilà ngana osenga Fisto ça y matango eza ya yo topesa ngo Fisto ça y na maboko oh ken piana na ko kato mukie to pesa ngo Fiston ça y a artiste comédien oui c'est bien bon mais ça na artiste musicien parce que oh akufi on a moi aussi artiste musicien et ça chaque konga za na makambo parce que y a un artiste à danger déjà na lobby yango par rapport au teke na chola soit ça y na zola par rapport ya ba art ça y a raison na ba mama wana chaque fin de l'année azora mbongo na ya poche lelo soke sengi organisation to tiata $1 na ki sérieux oh ça azalaka nango na partage oh ça azalaka nango ça a organisé matango très bien et très bien ba congolais afongola biso compte moko $1 ezokoya na maboko ça et rosala biso en tout cas na osenga à partir ya lelo ndeko na ngai Fisto ça zo matango amen oya komeka kobimisa mutu a contredire que ça y a kundama mote na kosenga ye approuver biso ba image oya sangisa ba mama veve oya sungaka ba artiste ba na passe to mona ka Fisto ça tala ba arti moko social ça salaka asunga ndeko na biso kokodioko asunga presque batu ebele asali sa fête ni mariage abengisa avenir mobimba de akokate akoka ko louer salle taloba botanda ba kiti avenir en tout cas ça garçon moko boye ngalo baka lelo soki ba makambo boye zokoya totikela kepe moi charge wana e ko sala bien pour ça garçon moko boye bi ko organiser makambo. Voilà. Ay bo organiser makambo met chaque kongo azana asbel na artiste à danger. Il est pas ko parce que comment dire ça ba comme chaque kongo ndie déranger ken piano mais faut to le déranger na ngonga TV na chaque kongo na PC. Du nouveau à Kinshasa, pour vos séjours et réservations, une seule adresse. Flat Hotel HP, situé dans la périphérie de la capitale congolaise, sur l'avenue Makanza numéro 10, dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamu. Un espace de plaisance pour vos détentes et rendez-vous d'affaires ou amicales. Venez passer des moments agréables et inoubliables dans nos appartements de luxe équipés d'une connexion Wi-Fi 24 heures sur 24. Pour l'électricité, il n'y a pas de souci. Flat Hotel HP met à la disposition de son aimable clientèle un groupe électrogène industriel pour la desserte en énergie. Et encore, un restaurant de qualité pour savourer la cuisine congolaise et étrangère. Son bar muni de toutes sortes de boissons rafraîchissantes et vos cocktails préférés. HP Hotel, doté d'un charroi automobile pour vos courses journalières à des prix hors concurrence, vous récupère à partir de l'aéroport et à l'endroit de votre choix. Pour tout contact, appelez au plus 33 605 384 625, plus 243 82 601 0438. Pour mieux vous servir, HP est doté d'un personnel qualifié prêt à vous servir. Chez nous, les clients et rois. Flat Hotel HP, vivifie la vie. Bambote et déranger ngate mais charge cha kongo fanda nanu tout pe mapena no sai moi misale belé cha kongo pe abundaka trop depe ba artiste belé mais vepe alembi peti o pe so totikela ka cha kongo tala matanga mari misam elukela ke ba problème trop ya le moloto elukela ke ba problème trop ya tout atikela quand même ça pour ça et les gars moi ça va les bateaux ça les ba polémique les zao chaka kongo salibo tout batika na komba chaka kongo fanda kimia ngai vraiment na lancer message na ngai pande ko na Fisto ça zo matango na maboko.
Voilà, en tout cas, message reçu déjà. N'a que fiston ça c'est Orlando biso déjà na film ken piana soué na ye exact que non aux matanga en charge. Pas de polémique, on a mis na équipe ma film te présenter ba condoléances na la famille éprouvée. Alors ken piana tous les kanama solo mais biso mingi parce que on fait qui sans parce que ezaki actualité o maman et à moi c'est Pépé Calé plutôt à Tiki biso te présenter ba condoléances na biso déjà. Film lelo est comme une actualité, film eza makambu, film de lo so bosali ka lo moko non ba kuna ba ke ba selongo polémique ba selongo ba ken piana ils ont dérangé au par exemple. Bon nga ils ont dérangé ngate parce que lisanga bato basangani peut-être bango ba boule net so basangani ebele ba ko nuire peut-être ken piana izana ngo kaka jalousie côté la ken piana ngo parce que lelo il faut ko yebango batu bakomi koluka koyeba ken pour comment kaka yende fallait memaki na jet privé kaka yende bazwele visa Turquie donc kimutema mabe bimia partir wana moni wana eza makamute Rolanda te pour film la vie est belle et c'est le kanango ba vena biso papa wemba bakufa ba vena biso Pépé Calé bakufa kiru kuru akufa mais ngana ko bando swana na mwana ya emoro te po mwana emoro po emoro bazala benga na kombo ya mwana na ye kuru o azosala lelo na internet donc ngana ko bando swana na mwana o emoro atika te voilà osaka mpana mwana emoro atika est-ce que ngande na tinda yo botama na famille ya kuru donc ils mawa trop quoi donc c'est ça. Voilà, donc ils mawa trop. Alors tout le black même actualité, tout le monde Mike Lokamba, alors bi quelqu'un piana, yo le baki internet et église té. Et là ce qu'on point yo comme ça internet et église parce que yo ce qu'on chrétien y peut azana droit à ko répondre à eux par exemple. Parce que au sur ça la émission moi bon s'intéresser na kombongo. Azaka soma kwa zana complexe de il y a des esclaves nanga, abando sala be émission 1000 fois. Non landa ba théâtre o bango ba sala. Lorachou, na benga nanga batute, bako sarabino te na benga nanga batute. En plus ngande na boye na benga ka batute, Bo sala na bino ba émission na bino, bo tanga kombo nanga ta 1 million de fois, boko sa makambu parce que lelo eza ba na version boy. Lobby ba na version boy. Talaka na site mo ba komi simba na Bible. Donc kana kombo ya ken piana. Donc kombo na ngai ekomi na marchandise na bango. C'est bon, c'est normal. Ngana makambu ngana Rolanda vena ngai moko en tout cas que son âme repose un peu. Na bige mwana ne azoluka succès na simananga kuru se tuwe kuru wana donc nga aluka ne succès na simananga na ba imbécile ba hippopotame bangubu. O tozaka na fimbu ezalaki ka foti po tondimaki kopesa bango miko toluka bayebana omwana mwana mwasi mwa boye munene hippopotame mwana mwasi mabele nayebi te forme nayebi te voilà sans soutien donc dans mobulu quoi. Voilà, donc comprenez, on est avec Ken Piana, Bambo t'es na Prudence Ilunga depuis Londres. BBC Dumbi plutôt et à Dudumbisi. Alors toujours continuer quand on a la question parce que ils ont ça la pas si. Le comment on a Ken Piana au linga qui vraiment t'es quand même sous les capenza pour nous répondre déjà batu oyo bazo lo ba mabe po na kombo na yo. Les longs de singa personnellement comme déranger ngo ça ka bon mon titre mo ba Ken Piana. Ta boté miniature à Ken Piana. Ngai personnellement comme déranger. On habite yo so ke salondeni. Bon, premièrement, nous, l'orachou, non, l'obéloko, kokata ngote, kokata yangote. Dans ce cas, très beau kati pene loko na osilika vraiment makasi parce que eza loko bokata te. Na landa ira kuru wana. Parce que yeba benga mingi kuru setuwe venez voir donc kuru wana zo sala émission azoloba nga partout na kozwa ken piana na kobeta ye. Voilà. Ah! Yé par autant aux gens ko betanga na kosenga ye a garder bandi ye mutamakasi a garder bandi wana donc bandi wana o ya zolo ba ke jour aux gens ko betanga a garder bandi abatela maloba na ye abatela maloba maloba ya lobi wana vraiment na bige ngomba na ngombe kutana kana ngote mais biso batuka to kutana donc jour on a préféré na beta mapena quoi donc na beta mapena donc maloba ne pena ko kisa majour to kutana osomona nga pena bien ndenge nazati dans ce talanga pena ndenge naza donc yé pena jour to okutana agarde ka band agarde maloba
donc na retourne yango phare à phare na retourne yango pena phare à phare c'est l'actualité ça la rebelle événement ça rebelle peut-être non beaucoup tanate yango alobi bongo peut-être après ayebi force na yo peut-être problème eza nango te problème ya nango te ya za mutamakasi nga alemba na nga na nga eloko te problème ya te parce que ça dérange te parce que yo déjà père de famille nga lobi problème eza te mais jour to kutana kaka masa nga zela ko beta nonga nga ye yo na ko mitika obeta nga mwasi na yo oyo gangaka. Donc voilà, surtout comprendre bien Ken Piana partout beaucoup tana yé. Partout beaucoup tana Mike Lokamba Ken Piana akobeta nga. Pe jour ngo image pe kozala na yela bato image. Aka deka band. E koma te lobby ono Ken Piana salaki lelo azolo babalanga na monde entier zolanda. Est-ce que zana ba journaliste bo sala analyse que mutu ba lobby boye bo sala ngo ba analyse que maloba olo beza mabe bo sala ngo analyse te mais jour to okutana bo sala bo zala talebela ba chaîne bo sala ba analyse na oyebisa yo bo kanga date ya lelo bo sala ba émission jour to okutana na garçon. Donc comprenez balobi internet c'est église te 8 bando lo bango mais ya ko komati na robeta boye nga personnel ya ko bundaka bitumba nga personnel mais comment mo ko déranger nga so quoi makasi bon makasi no msusu na ndako na bino so quoi makasi bon makasi no na dojo so ko sportif bon pourquoi comment makamba robeta tina ba internet lelo bo comme Ken Piana benga rabatu nga mo na personnellement ça na film pona zwa père Ken Piana na pasi na zora na pasi to debika ke non lobi musale zala na ya musala mais Ken Piana benga non batu na pasi on les a message to lancer na ba internet nyos obolanda biso bayoka Ken Piana na habité peut-être au cause na eloko o ya koloba par rapport ya makambo o nyos le kata parce que ezaki nango concurrence no ezaki nango loyal l'autre moni que non ba makambo comme bima susu koto to monaki oyambaki Malika Lobby ayaki susu na même plateau ayoko loba parce que to mona susu na site o ya Mike Lokamba bazui parti moko o ya Mike Lolangi bazui parti na yo ya biso ya film batia o Lolang apesa ki maniquer raison et maniquer mo quand soit aboyi raison na ke pe ko za likamba loba pe loba comme traiter le quoi tout katikati ya baba si mtota pata ki songi bon nani loko loba te po na côté la nani bango na bango bayebi ndenge baza boye mbilinga dan nana eloko aloba te nayebi te tokomi na so na suka na nana ngana eloko aloba te po nazomona eloko ya koloba pe eza nango te bango na bango bayebi ndenge babandaki camarade na bango na ndenge babenganaka na ba ekiri oyo basalaka baguerre na bango ngai ndenge babenganaka nayebi te ndenge batonganaka nayebi te mais tofanda jour moko na butu ngai Josepha Chako Glory Olangi tofanda na Grâce Temo tozokaka ba masolo na bango kaka Grâce Temo afandi kimia mais bango bayebi masolo na bango ndenge bazala nango donc Malika pe azalaki jour wango nde Malika alobaki na émission ke jour moko tofanda na bango donc bayebi bango moko masolo babetaka pe babetaka masolo na bango na tchaka na ngape commentaire te ngalo babozomona ne bobi misabimisa ba secret na bino est-ce que boyoki commentaire nanga donc na tchaka na ngape commentaire te donc bazawa na bazali na bakanda na mitema bango na bango déjà de 1 balingana na bango te bafanda ka wana ki amitié ya mbebo kaka ngana expliquer bango na lobi semie bokabwana bozala mutu na kwena ye bokuta na kaswati oye ko yamba muninga bosalika émission alire bozana ngo boko tiana ba poison un jour oyo azana kanda muninga oyo azana kanda da baza batu moko boye bolingo kati na bango ezana ngo ezalaka te ozo comprendre nga mutu na mona kaza un peu discret na mo makambu na moi muke na kolo ba Grâce Temo vraiment soko fandi na ye azalaka mwa chaku penate Grâce Temo pena soko fandi na ye azalaka mwa chaku penate fifisi wango pena okaka makambu ne bele mais devanga net azalaka hypocrite devanga bon na yebite ba mabe na yoka pa siwa pe na yebite donc moi na kota makambu ngo ezate Glory Olangi pe na sepelaka na ye po aza mulangi pembe akoko bamba likambu na sa mutema te c'est même mutu ayebi so vérité ki akufa na likamuno na mutema donc Glory Olangi pe côté wana pe na félicitaka donc yeso ki aza na problème na yo a préféré aloba
à se défouler. Vous comprenez donc qui c'est ça. Voilà. Alors, Ken Piana, tous ceux qui n'ont pas abonné dans ce film, vous s'abonner massivement, hein, parce que vous avez vraiment besoin de s'abonner pour ça. Alors, le parce que Babi a eu bien la succès artiste musicien, encore, pour au tombeau là-bas abonné. Bon, il fallait un artiste à mouquer, vraiment, la vie. Fallait pas un artiste à mouquer. Oh, fallait un artiste à mon néné. Ce qui m'a rodé, la sima komba fallait, mais plaisir à ton n'engue bango bazo reconnaître. Nakosenga vient ngai na loba makambo en dehors ya caméra. Lelo. Est-ce que ça censé na loba? Non, bah comme il utiliser maman moko boye que non. Ah non, là vraiment tout ce que tu as dit là té. Yende que non, yende mutazwa. Moi si artiste musicien moko munene yenda kabela ka pas artiste. De ba comme il utiliser bon. Tout bon ça va. Na pesi prince yawe limbote. Docteur Hakim Kambala, moi mon Congo ezalaki moi passé. Docteur Hakim a betingaka dada donc 2 minutes. Makambutu kao donc docteur Hakim vraiment merci. Na bi que moi si moi chocolat boiso déranger na bon. Ba vite fait na pe ko sala bien. En tout cas na pesi pour sœur Pauline Lumumba Bambote. Adèle Djoko Bagou danger, prince Yaweli. Sœur Nathalie Neymar, Angèle Moussoeli, Magizembe Koko Arafat, de Batouaza vraiment ébélé, donc il n'a pas si bambote. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a Koko Arafat Magizembe. Bon retour, docteur Hakim. On a fait Fonaya. Donc, voilà. Grand merci, docteur Hakim. Prudence Silunga. En tout cas, on est ensemble. Hein. BBC Doumbi, il y a BBC Doumbi, plutôt il y a Doudoumbi ici. En tout cas, tous ensemble. Hein. Maman Hortense Makengo, maman Naketia, Otinel, Grâce Merveille, Yasmine, moi ça bata papa Rex na Lyon, tous ensemble Christian Manteki la porte il y a Schengen, en tout cas tous ensemble Laetitia Olengo Mayaya chérie, hein, donc merci déjà pour ne pas kilo dans la sentir. Moi Sinjambe, Toto Nami Rambo, donc beau frère à moto, il y a Karine Montou depuis Lyon, on est ensemble. En tout cas bisous les